Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez. Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Donc, Sénat, l'Assemblée nationale réunie, a écolobé le peuple congolais dans l'Italie, où ils ont dérangé le peuple congolais. Alors, il y a des macambas sociaux, il y a des macambas courant et électricité, il y a des macambas banzela. Souci naie ezali a bongisa na biso mboka na biso. Kasi mboka ngo bongisa ngo ye mon côté. Biso banso bai politique et sengili to chama boko na mai a ko sala pour que esaleba. Ce qui to lingi développement, ezape banzela. Donc interconnexion banzela wana. Oti Mbujimayi, oti Bukavu, oti Beni, automatique sangani. Ce qui interconnexion banzela wana esalemi na banzela tenzala na mboka na biso kosila. Et puis tolo de la likambo ya question orale avec le baron Natindela Kinde Komundo Zangi dans ma Italie, fermeture de la faculté de médecine, paix, insistance, il y a 70% de l'examen d'état pour la banane biso bié bana kutanga faculté de médecine. Aya kiawa kasi kijale lo ileka kebele. De communiste azo ki bande koné à est a pesi ba mbongo ba bandiko lo ba bilobela lobela ba donc ba salele jale lo koloya interpellation et ça qui participe parce que le gouvernement est à émanation à l'Assemblée nationale. Ce qui biso baï politique, député national, tout conseil qui déjà le contrôle parlementaire ils a participé mawa. Donc et à comme mamboka, to pesa qui ba recommandation, na boya qui ko chuter na interpellation parce que na ça qui peut na pouvoir. Ya ko ba que non, na zali satisfait na ko changer question dans la vérité pas comme interpellation mais na boya qui parce que na pesa qui est seconde chance pour que maïtoa kolinga et salima tokoka kosalango pour que peuple congolais jeunesse congolaise autant qu'on défendre aille malako mi se retrouver. Merci beaucoup. Oyo ki mokonzi mboka président Antoine Tshisekedi la discours na secrétaire de la nation la président ezangi neti olia likola. Alobi très bien alobi makambo dele oyo ezaki ko déranger peuple congolais to penser de ceux qui biso ba congolais ba politique to milingi to lingi mboka na biso.
ekokende kosala mutualité na république ya uganda alobeli likambo etali ekonomi ya mboka na biso alobeli likambo etali bitumba alobeli likambo etali baperspective mpona mboka na biso pour de l'année 2022 baréalisation ekosalema donc sur le plan social alobeli mpe likambo etali vi ya bakongolais na likambo etali échauffement climatique apesi mpe bajustification mpona makambo etali bavoyage oyo azosala na baresultat oyo auti korekorte sur base ya bavoyage oyo auti kosala na bamboka songolo bakala donc voilà un peu brièvement likambo chef de l'état auti kolobela donc alobeli makambo mingi makambo ebele oyo etali problème ya Congo na biso parce que limike mboka na biso ekendeka liboso ça va. Compte tenu de la négligence des services dans son gouvernement, ça a donné la conséquence que l'opus restait dans l'obscurité au moment où il y avait de l'énergie qu'on devait consommer quelque part. Alors tout ça, je pense qu'il a pu voir, ça demande un changement. Est-ce que le chef de l'État était censé de prononcer ce discours ou bien devait se taire parce que ça pourrait déranger la sensibilité de la population? Non, il a dit parce qu'il est épris de l'amour de son pays. Honorable Emmanuel, merci. Merci. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez. Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.